yo nanani ato lobi obota te muta kolieso de jours ya na mokili ti yo kufa kotana sa mabele aozala te comprendre donc so baliesi yo lelo lobi oluka ya yo moko ata bible lobi na biso to luka ya mutoki na biso na suyer front na biso nde tokosala nini nde tokolia okoma obomba ke obota te bon en fait moi d'ailleurs etalinga te obombo bota te etalinga te moi mon problème c'est quoi ngana bota sikoyo Rafine Ntumba oya libele telema makasi Rafine Ntumba oya libele kemba Rafine Ntumba oya bino hein ata lelo so libela ngwezaki ya kokwe ya tiawa na lingaki na zala fière ata libela ngwe kitaki ngati na genou na lingaki na zala fière boyebi pourquoi et parce que Emilisi eza fierté eza sentiment moko na otika lozwa te donc son a raté maternité c'est que na yebite quoi siko yebisa ngai Rafine Ntumba wana soi-disant na zwi zemi mususu soi-disant na yebi pete soi-disant na zwi zemi mususu ok ndenge bolobi siko zemi obino boloba na ngai na zwi wana eza siko ya lokuta bovandi na yo na bakoliti na yo bana bitinda na yo ba oyo komisaka basi na yo soi-disant to mokili yango komi na mwasi na mwasi bakomi na bango basi bolo kwa muto juge mutu te bible yango moko elobi muto juge mutu te nzambe nde juge ya mutu nyonso tu na ana tant ko juge yo te mama na ko juge ndeni so na komo juge c'est que na komo dérailler nga problème na nga yaka moko oyo bimisi nga mabeli boso ba fan na ngeza ke Rafine Ntumba déborda ki na langage yango na zongi vers ba fan na nga pona ebisa bango ke so na débordé na langage c'était parce que j'étais hors de moi nazaki envahi na colère nazaki dépassé de moi-même naebaki sous comment agir c'est pour cela bomoni ya o ebimaki wana yango nde ebimaki vraiment ba fan nanga bolimbisanga les amis de Rafine Ntumba sur WhatsApp mes amis à moi sur WhatsApp les amis de Rafine Ntumba sur WhatsApp je vois Jimmy salutations à toi Jimmy je vois Rolex je vois Viviane je vois Solange Landry nouveau-né je vois papa Chris Manoka messieurs dans les bons bisous à toi chérie je vois en fait je vois Claude Zola et banani lisusu baza tellement ébélé. Michael Bouchama, bonjour à toi mon ami, bonjour à toi mon frère. Voyez un peu ça. Donc baza ébélé les amis de Rafine Ntumba sur WhatsApp, les amis de Rafine Ntumba sur Facebook, batuba komelanga par Messenger na inbox. Vraiment nayoka kibino, nayoka ki t'es sérieux, nayoka ki penza bino. Et puis par après ngamo pe Nathalie vidéo on a bino attends Rafine là tu as un peu fait du trop là, tu as un peu débordé, tu as dépassé la limite, voilà, c'est un peu ça. Mais ce qui est vrai c'est que sans bino moi ezate. Alors le kwanga na kana respect na bino pardon. Boyebi c'est la nga fi wana ya C4. Boyebi c'est la nga fi wana ya matama ya C4. Nzambe Rafine mokili yango ya kandenge oluki mobali ya mulayi ozwi ya mukuse oluki ya mukuse ozwi ya mulayi oluki ya munene ozwi ya muke oluki ya muke ozwi ya munene donc oluki ya mwindu ozwi ya pembe oluki ya pembe ozwi ya mwindu ya choko ndete siko tala place yo mi classé ya ata mokili yango ezala ngombanga taba so baluki mwindu te bazwi te bazwa pembe siko yo choko po bacha yo na catégorie ni na lobango butu moyi wa eloko te oza eloko te pemba la suko fongola munoko na Fabregas Metino wa maestro po a muninga na oti na Fabregas komeka te po a muninga na yo te
Fabrigas akotikala jamais kozala moninga na opiblia partout oganga osala ba émission mobali na nga tobima na ye tolala na ye walokuta makasi bien kaka ezake lokuta eyaka noki mais vérité eyaka malembe ezwi place. Merci Nzambe po yosala injustice te nzamba ba juste atelemela kabundela kabana ozamito banda ba mito babanda ko existe na mokili ozamito ya suka ya liste yo kaka nde mwana malamu swadisa yo kaka nde bato balakisa ko musapi yo kaka nde swa mais wala okuta po ani mona so na oka na posa oseka bafani na ngai moko na posa koseka mawa na mama bota yo mawa na famille obimela baomituna nkolo opesi biso oyo aza moto asuka te oyo apres ye liwe ekoti na mokili Nzambe kake so bato akoma omituna mpona ntina na mawa mpe pasi mawa mpe pasi yaya bongwana ekozala esengo makasi na lola bongwana parce que so obongwani te oza bienvenu te ata mokie te oza bienvenu te ovandi kombo na monoko eza kaka Fabrigas wana maestro metino papa na Jésus yo vandi na o manke papa na Jésus donc yo vandi o manke batu babota ezani eyaka non wa mutaliboma obi koswa na mutaliboma ezaka pasi ya obi poani aozwa sanité na ya fou alatisi yo mutu za normal ali batu sko baotala bino bakomisiko koseka me mutu mutaliboma balandi poani tanda alatisi esalite mbamo bamoni bino ndenge mo bokokana bisous à toi les maestros les papa bébé de Rafine Toumba les papa bébé de Rafine Toumba papa langa to pambola ka ba jaloux to pambola ka ba jaloux moni bango biso foto pambola bango po ba meki papa bébé non te na sepelika parce que wana bato bandimelaka ntongo ndolo ba Rafine Toumba moni wana totika un jour vérité yebana nyonso abeta lisolo na un jour vérité yebana lelo vérité yebani papa bébé de moi les maestros Fabrigas Mitinoa pai pot pai granda moto na lampada ba kokote yaya vivre étant na aux époques na Moïse asaki yaye Joseph asali yaye mama David asalaki yaye les temps ya Fabrigas les Mitinoa les maestros de bangotu baluki bachayo les bâtons dans les roues esimbite baluki bachela yo po de banano glissé esimbite baluki ba misala bango ba grand po anini po basakana kana gentillesse na yo dommage bakanisa eki après ça ba changer okoma mutu mususu malheureusement ya ndenge Nzambe asala ndenge obimela na mokili donc yo okoma mutu mususu te otikala kaka yo ti Nzambe alobaki bo sava ozalaka yo ndenge ozala mawana bango nde mawana bango bayebaki te koko sa publiko ezotala biso ezangambwa naloba boyebike boleki biso na mayele surtout biso boleki biso pe na mayele biso batu toloba na caméra na micro bino batu botala biso boleka biso mayele musika bakosa bino te boleka biso penza mayele bozaka ko bomona ba faille bomona ba erreur bozomona pe
place ni makambo eleka bien. Mais bon ta vérité. Bah oh Dieu bimi. Merci papa centimètre. Mon ami, mon frère. Centimètre quand c'est ça la canisse sous na seki. Eh centimètre. Merci Yaya. Bah oh Dieu bimi noko. Fabrica Sabato. Asimba yo to na mpoka. Fabrica Sabato atala yo atali so kolingo te po wana mpoka. Walo kuta. Lokuta no nde lekisa o for o lekana. Kolo e botika na seka na kisata mi unanga kitoko mi unanga minene oyo bandeko. Na kisata mi unanga minene oyo bandeko na sekata. Quand on a un poka, bon, il y a un rêve à Fabregas. Aux yeux, wapi. Quand il y a un rêve, il y a maestro. Aux yeux, wapi. Bon, Dieu est bimis. Moi, na batukutu nanga lisolo ezalate. Moi, na batukutu wana kutukoto lo batate. Donc, batu mususu, non, te aux amito. Oebi ko monter histoire ko pesa ngo sans ko ma solo. Nso kaneza na ngolo kuta. Mais tant de vérité, salut ma femme. Vérité à mon voyer, papa. Et je place. Pardon. A télémaya, ba téléma kaka. Kolo, a téléma kaka inzam. Na kufi. A téléma kaka tambola, mama. Tambola kaka. Nzambe na bon moy, rafine makamyo salon. Mama e grande sœur na ngazaka munoko ade na sopi mai sambe o ma grande sœur Mimi azali banda na sino ndenge na sopi mai boy na Mimi des problèmes na ko torchonner yango torchon ezap kolo na kota kaka Namita suki na ngana kitata no. Eke sisi ko nanu na moni suki na ngana kitata la ke. Esa ndeni yo. Kotoyo. Ndeni ok. C'est joli alors. Merci hein. Namita akanyenga suki. Yaba vanda aka pakacha vanda na Kiv. Kolo na vani na bilamba kolo nzambe abandaka kolo na lobela ta ata bilomo nzambe yakani nyango vraiment ni yango esilaka te ni yango ebandaka esilaka te o otika mwana batu mama esi osambili yo moko mutasambisi yo te osambili yo moko odeklase esika wana navandi na osumba te navandi mpo nalembi mbetu nazwi kiti na ngai yango Rafine pardon faut changer makambo osalisa age kolo Rafine osa ya age no toza mama na njina meisa neta makambo osala pardon bozela na moke pe jeli koyo katika nga ekatani te kolo na bomo mulai boy katika na minu ya mapangusaka elongi te napakola fo de tente eta bomoni bota bane na osala napakola fo de tente bota napakola bilu wana
na paola bilo wala te parce que mutu musu kwa la vidéo boy il faut abaka